Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Ezali émission Oyo et Salaka Bino Malamu. Émission Oyo Ezali éveil patriotique. Émission Oyo et puis Sarabino cours. Il y a éducation civique. N'a pas jamais Koloba parce que Congolais a commis un civique. Congolais a commis commissaire Moko. Amnésique Congolais la qui Mouindo alobi Pembe parce que ezali kosala biso mawa nakotika jamais koloba yango donc Congolais toyebi eloko tolingite tolelaki mingi Rwandais Kanambe Alongwa Tambwa Tanani aya Zambia yokeli biso mawa changement salamina au niveau ya likolo apesi biso mwana mboka mais mawa trop une certaine catégorie ya batumoko boye balingi yete ba misusu ti ba komi kutu koloba Kanambe azonga vraiment ezali kopesa mawana motema mais boye bake oyo azali wana nzambe mutaponi donc bokozala confondi donc vraiment nzambe ayebi eloko alingi eloko asali na mboka na biso na ko répétaka lisusu division oyo esalama na mboka na biso tokoma bantu baza côté bo banini ezali faute ya Fayulu parce que soki Fayulu abeta discours mususu mbele lelo tokoma na makambo mususu donc vraiment boye bake jamais na kotikaka koloba yango parce que boye bapeke devoir de mémoire et zonga na kati émission to la gisabatu mususu parce que kala ba image bandai kotika la te mais avec internet au lobby likambouye bakake ekotika la lelo soki na ye devant bino sujet ekozala bobele moko sujet ya lelo ezali tozali kolobela Mende Omalanga boyebi ke Mende Omalanga azalaki porte-parole et à gouvernement ya ba médiocre oyo ya Kanambe zalaki donc vraiment neti Mende abandaki koloba azalaki ne tchakou Mende azalaki ne tchakou mais azalaki parmi batu oyo bazwaki ba sanction na niveau international na niveau ya Union européenne donc Mende ndeki tozali koloba boye Mende balongolié ba gracier mais Mende vraiment soki ba gracier donc boyebi ke Félix Antoine Tshisekedi ndenga zana azali président moko batu ba comprendre ka été makamna ke na malembe pe za grand stratège ayebi ke Mende azali na problème penza te que directement na masolo oyo ya ko boma bato tia Mende azali soki ba bomi ba tindie babi Mende loba boye Mende ke ko loba mais azali ki jamais directement na makambo wana azalaki neti indirectement parce que ya bandoko tia ba commentaire soki bango basali bo babi yo kendo kosa esalami bo mais Mende yango ba monike lelo balongoni ya kati ya masolo ba misusu oyo penza maboko na bango eza na makila batikali kaka na kati donc Mende azalaki vraiment impliqué directement te Mende azalaki soki kuna babomi babikali Mende buka lukuta Mende azo oyebisa biso makamoko donc na télévision to bandoko tala su tozomona ke ba image babomi batu Mende azoloba ke ba image wana ba monter yango à partir de Bruxelles donc Mende vraiment ezali mawa na passe na motema makamba bandoko sala biso mais Félix Antoine Tshisekedi fachi béton aza grand stratège donc ayebi makamuni azo sala donc aza noko aza yumate ayebi makamuni nazali ko sala Mende yango bomoni balongole mais Mende ayebake atakuna Union européenne pour ba yebi bien te balongole na makambo na mais Mende akokangama passer ba yebisa bino na président de la République CPI et ko sala manakati ya mboka na biso Mende yo okolakisa biso magie oyo salaki ya ko balusa diamant o bawuti nango musika eyena kisasa diamant ekoma libanga donc Mende yo olakisa biso magie wana atakutu Copperfield magicien wana ya ba américain wana donc Mende makambo sala biso Mende en tout cas ekokimba te mais yebaka Mende obiki na Union européenne na sanction wana mais Mende okokangama na makambo ya diamant parce que ça fa quoi Mende to bosana makambo wana te okokangama nde na makambo ya diamant donc bozomona ke président de la République na biso bomoni donc stratège ba stratégie bino bozokene mbango yaki ndaka makambo ne malembe bomoni ke John Numbi oya boma batu mais président de la République atindi ye lisusu kende na est bon do total aussi ko soki oboma ou bien osa ndengeni donc mutambu donc yoza muto boma balbarake donc boma rabatu donc zwa sikoyo kende donc natala au place oboma ozomona ba stratégie ndengeno yo mozo komituna oh donc muto ayebi makambo na salate mais batindi yo kende donc bozomona ke ba stratégie yango wana mais Mende yebaka Union européenne elimbisio mais biso tozana ba dossier na yo bele Mende oza mo kangami Mende donc magie o salaki
diamant munene o bozo mona penza na la sabino mende yemo azo sepela azo la penza ke diamant ezali boy après mikolo diamant ne comme libanga donc bato ba witeki na okuna na mboka na lodge ti ba ye na ona kisasa ba yebi diamant yo leki bango mende yo okokangama mende yebaka ke okokangama lisolo ya diamant et soukate. Donc avant de connaître sous masolo toujours marqué une courte pause publicitaire. Restez connectés sur cleboaoriginal.com. Merci, à tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndemo Yaminga na Banda Konabino. Tomanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo. De la santé. Bon, comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza la poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, Nakolika na Kisasa, na Bandal, Biso Bana Bandal, Banda Nalongwa, na Yapoto, Moussa Moussuna Salakate, Nazakaka, Nabopido. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso, ezali pompe, et la muscle. Et là, quand il y a mon thème, mon thème, si koyo, mon thème, on a, mon sala na modanini, ko poussa, ko tindika makila propre, na ba misisa minene, na ba diabète, eza sécrété, na moko ya eteni nzoto, o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas. Yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o ba bengi insuline musala insuline eza nini eza soki au lieu yango ezo réguler
donc ce collier est sécrété et produire insuline pour équiter ça. AVC. AVC est un accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la moukousé. Ils ont un accident au Ekoya à tout moment. Ils ont brutal. Si que V est allé makambo à vaisseau, vaisseau ils ont artère, veine, ou ils ont un cerveau. Et puis C cérébral est allé makambo est allé cerveau, est allé moutou. Voilà pour la AVC. Mais si que classifié en mode 2, ils ont mis balai. Ils ont AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à vous conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Donc bino moko boito landa vraiment bolanda ka émission ya docteur Jean-Paul Djamba donc ils allaient pour la santé na biso ils allaient pour l'intérêt à mutunyo surtout parce que soy santé za bien te projet aux alate au sale loko moté donc vraiment santé za bien te mbongo no gutu lem sumo yo liango te botali pe traiteur na biso ya munene zaka na Belgique kuna donc il faut bochai maboko soki ba fête na bino ezali bo bengie na numéro o ezali ko défiler awa po a ya ko rendre bino service na makambo ki traiteur parce que hier azali vraiment numéro 1 na oyo etali makambo ya kolia ya ba organisation ou ya ba fête donc vraiment mende ndenka na lobaki mende vraiment yebaka ke kuna obiki na mboka na biso okobika te parce que mboka na biso bakomi ko kanga batu nyoso tout bomoni ndengi bakangaki donc ministre oyo provincial siko azolia mbala. Donc yango na bozomona ke justice ezali ko sakanate tadri dko ezali ko sakanate bomona lelo ti lelo Mike Mukebai bino bokansi oleki ofingi ozolo ba makamoko bo ozana preuve te ba ko poursuivre yo ko liambala Mike Mukebai na minute azoli ambala bomona ki mokia kendaki ata mokia betaka mama solo ke nandenga bien ya fachi azo beta azo défendre azo ba makambo ba nsu ba lo barate metango infrakate ko yaki bakipaki te akenda ko liambala mokia bima bozali ko mona bino moko donc j'ai lisusu te na mboka na biso malembe parce que donc mboka na biso bato bakomi pressé sikoyo kanambe azalaki wana pas tozalaki pressé te tozalaki pressé te kanambe akotisaki démocratie non kanambe na répéter bino lisusu na kotika jamais ko répéter kanambe azalaki pour l'élection te kanambe so azalaki ba a salaki l'élection parce que tout même qui est contre mur a comme na suka parce que so kanambe a salaki l'élection ba mo parce que ba mukeli ba kufate ba tumsu ba kufate kanambe jamais a salaki na boulu ya l'élection a salaki on a contre cœur a salaki on parce qu'il fallait à sala donc bobo sanate makambozo ba donc président de la République so Fachi Beton a salé même pas un an mais ba tout ba comme pressé donc makambo et si la kakambala moko donc bobo sanate 32 ans à Mobutu 18 ans il y a médiocre kanambe donc 2 ans il y a Mouzé Kabila na 1 an auto Kabuli na ba médiocre avant ba gouvernement ça bobo sanate donc nyoso tuana ekolongwa mbala moko te donc état d'esprit ya ba congolais donc congolais mutu na ezala ki ndenge moko te makambo tout il faut to mesana donc malembe makambo ekosila donc il faut congolais mentalité échanger omoni mentalité za iloko sakanate o mesana oyo yibi okei donc zomona ba kanambe wana ba mesana na groupe na bango ndenge ba bandoko yiba donc pour elongwa siku ba mona keneti ba kangi robinet ekoki kolongwa kaka boyete nazali kolakisa bino état de droit donc mutu sali infragato ke boloko infragato sali boloko nazali kolakisa bino étant que les bandos sana matebota la policier oyo azali ko senga mbongo donc ba filmer parce que réseaux sociaux za jeté donc ba reconnaître na réseaux sociaux donc senga mutu fala memaye kuna na bureau asisa makambo azali ko senga mbongo kaka boy pesa boy soko pesi boy makambo ke si lolo ke kuna donc filmer wana vidéo wana et tamboli ba reconnaître ba tali matricule na na moment on a zo yebisa bino donc ba kangi policier wana donc akende ko samba ayeba pona ni na salaki acte wana me liboso e bana ko sala mate botala bino moko na ba image déjà nanu ndengi policier wana abana ko senga mbongo après na relaxa bino image oyo ndengi lelo asuki na maboko ya l'état devant général na ya azali ko tuna mituna bolanda nanu ndenga bana ko senga mbongo.
la police a passé le style. Venant que tu as fait la mission va avoir la ligne V. Ça fait 20 000 kende. Ah, c'est vraiment moto. Ça fait 20 000 kende, on a grâce à ce qu'on a payé ici. $97 plus d'amende. $97 plus d'amende, na tika ngo kei. Donc un pourcentage de dollars à wana, mais na bon pourcentage de nyonso. Kanga 20 000 francs kende. Pardon, tiens que tu as fait. Regarde, 10 000 V, pardon. Tiens, c'est la 20 000. 20 V, pardon. Donc binomo boto landa donc ils allaient soni penza passe boto la policier ou ils allaient censé acha discipline talandenga azali ko senga parce que donc mentalité état d'esprit ezaka o etango kanambe azalaki parce que il faut bomona que il faut et si la makambo et aussi la mbala mo côté il faut malembe boto la policier est-ce que vraiment esprit où ils allaient il y a Félix Antoine Tshisekedi té ils allaient esprit il y a ba médiocre il y a ba kanambe parce que ba policier siko bozali ko mona que policier ba triplé salaire naé policier ba triplé salaire naé policier nazali ko la sabino bo mona ba salaire ba policier ndengi ekokota en vigueur na partir à janvier donc policier abandeko zo $70 à pamba policier a commis na plus de $200 bozo mona que siko policier na ba soldat ba ko vanda bien parce que ba ko futa bango bien. Donc ezalaki te na l'air ya kanambe siko nazali ko la sabino même policier o bomoni azo senga mbongo botala ndengi l'état et quoi inaye parce que pour boyeba que j'ai allé lui sous-souter parce que policier siko ozo mbongo bien ozo makamnyo soit bien ozo la bien ozo lia bien ozo se faire soigner bien il y a pas de raison que ça la ba makambo bosoko mais qui ango donc l'état a kokwe la botala na ba image binomo. Mon général Sylvano Kassongo qui s'est impliqué personnellement sur les cas de cet agent. Bisogno Sotomoni Neni cas où est dans les réseaux sociaux par rapport à comportement et à agent sur le terrain. Nous sommes avec mon général qui est devant lui. Mon général Mboto. Bonjour. Je crois que les agents Nayo ou dirigeants à Kinshasa. Bien sûr. C'est pourquoi je me suis investi parce que ça libère et puis c'est la honte pour la République, pas seulement pour la République, pour la police d'abord. Et là, tenir l'image de notre corps et puis la République aussi. Alors, ce monsieur est arrêté. Brigadier chef, comment on est? Moi, Mbazembele Gabi. Vous avez une tenue? TPC, Kin Est. Makamoni, il est kaki. Pour nous, il y a 20 000 francs. Il y a corruption pour nous. Vous avez dit 20 000 francs, on est venu à un transport, on va aller au haut, on te traite, on va aller à marque à Vinette. Tant que il y a 20 000 francs, le coin de moi, on est sur la rana parce que 20 000 les athées, on va et quand on a une frière. Si tu as un peu insisté à noter, à un aéroport, on va à 10 000. Tu as 10 000 à Bango, tu libéré. Na ba parade nyos, na ba causerie nyos observino makambo na corruption. Là ça peut makambo ya ko tika brutalité. Boye na volant, ko la clé. Na moni ya na vidéo boye na clé. Ami balé au senga mongo. On a dit non, ce que quelqu'un a foutu à 97 000 francs. On a épargné un petit moment dans la commission d'Angaï. Ah, après ça, 20 000 francs, on a quoi ça va manger à l'État. Donc, binomo boito landa pour boye bake mboke ezali ko changer donc infraction au kangami ozala nani au kangama bomboni binomo ko policier esika asuki parce que makambo boekala e bandaki ko sale maté pour bomona vraiment que changement ata bato bazali ko ndimate mais suka bakondima nazali ko pesa bino sigo exemple bomonaki na lera kanambe oh non ba chinois banani ba osala bazo pesa ba makambu nyoso tout ba projet nyoso tout ba cop nyoso tout et pas il y a ba compagnie moko étrangère ba chinois ceux ba chinois te ba coréen siko président de la République na biso tango yaki alobi main d'œuvre il faut zala na ba bana mboka main d'œuvre il faut ba société ya bana mboka eza yango bomonaki masolo tout ya baso de moto banzela tout ba pesa que on a OVD mais siko ndenge tozolo ba OVD yango na boloba pourquoi ba pesa ka bana mboka te bana mboka soki ba pesi bino musala il faut bozala na conscience professionnelle. Conscience professionnelle wana ezalaka na biso mingi te yango no mona kunaka biso tozo s'en sortir te conscience professionnelle il faut ezala siko aveni o lwambo makiadi bomona ki OVD asalaki yango kalabando bengango bokasa bomoni déjà ebandi ko beba donc OVD l'état a porté en plainte parce que bazwaki makamonyo surtout mbongo zalaki débloqué donc il y a pas de raison que nzele salamika siko ebeba po bomona que changement zali et puis binoma na mboka pourquoi ba pesa ka ba chinois pourquoi ba pesi siko ba na mboka ba pesi ba na mboka musala fait ça la mamalamu donc musala salami mabe inete zalaka donc pesi ndako no bazo tongo bien eloko no soki marché bien te toki na justice yango moni OVD ba porter yango plainte na l'état pour ba expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste donc bozo monaka ding masolo ezali ko changer na mboka donc mboka na biso to za la patient
to banda ko condamner ndenge balbate o na justice ozo condamner mutu par défaut. Donc tout tika président na biso temps azwa temps asala mboka et beba plus de 50 ans. Président Nabiso, il n'y a même pas un an, ça, un an, janvier. Bomoni quand même à Cambo, basali donc école gratuite. Bomoni, soldat, donc kancha chuana, maïzala qui était azulandina social, priorité zana social, mututu à vivre ndengmoko, à vivre bien pour à envier tout le monde qui ndoke kota na mboka Nabiso parce que yozolia te osomo na baninga bazolia motema mabe et kokota na mboka Nabiso. Docteur à la patience tout ça président Nabiso temps makambo ekoleka ya solo. Donc avant tout ces missions nazali ko répéter le sous mende o malanga au biki na Union européenne mais yebaka ke affaire diamant au kolakisa biso ma junior salaki au bongo la diamant au comme sango libanga mende esika o kanga makokansa te ke ba bosana yango to bosana yango te vraiment lelo to betaki c'était na makambo na pa botikla présentant monika po toujours présent ya motema malamu. Parce que celui présent là qui exprime abe donc présent zone nga bongsa bino bozoko seka esprit ah tala bona boko ya pe mutu mo bo esprit changer abi ah nga na zone ngo bongsa mboka bino bozomo na donc bon siko nga pe na côté esprit pour bokene nulle part parce que to vana na kanamba mutu moko bamba ki ata eloko moko te obi atira ki chrétien qui ata na bala zala ki te kanambe a membiso qui ceux qui plus de 18 ans qui a bomi biso ti moko longwa ba marche to sala ki ba sapato et sili batalo kanamba longwa ki te donc président na biso ko za on appelle pour a changer biso face muto sala le rezate mais ko sala te parce que ye azali mwana mboka akoki ko nyoko la biso ba na mboka te parce que ye soki esali biso pasi ezali ko sala pe pasi ndenge kaka moko biso to zali ko yoka pasi. Donc sikoyo to komi presque à la fin ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc avant to qui sa émission boyebaki ke tozwaki likama munene ndeko na biso leki na biso donc collègue na biso Doudou Swami a perdaki papa na ye donc papa na biso Léonard Makombo donc bakundaki ye vendredi dernier to prometaki bino ba image donc siko toza en mesure ya kolakisa bino ba image yango na tozali ko proposer bino ba image oyo ya matanga ndenge lekaki na niveau ya awa pe na niveau ya kisasa bolanda bino moko na ba image. Après tous nos regards qui ont croisé le sien, accorde-lui Seigneur. Après la joie et l'amour qui ont illuminé sa vie, accorde-lui Seigneur. Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux, accorde-lui Seigneur. Puisqu'il a cru en toi sans t'avoir jamais vu, accorde-lui Seigneur. Bonsoir mes sœurs et mes frères. Bonsoir. Oui, je ne sais pas si j'ai encore d'autres souvenirs. J'en ai tellement. Et ce qui me revient tout de suite quand je parle de ces braves messieurs,
les grands-pères de mes enfants. C'est juste quelqu'un qui était souriant. Je me demandais si c'est nerveux. Donc il y a ça qui il y a tellement de choses qu'il a fait pour moi et que moi j'ai souhaité. Je disais à chaque fois, je croyais qu'il va rester éternel. Et moi aussi, je vais rester éternel parce que je croyais tellement à lui. Bon, dommage, mes enfants n'ont pas eu la chance de voir leur vie. Donc, il y a que ça que je peux vous dire. Mais en gros, merci à vous d'être là ce soir avec nous. Et, il y a d'autres programmes qui vont suivre, vous serez informés. Je crois que c'est tout. Merci à vous. Onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili ekumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba alleluya amen. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Donc, Bino Moro
boiti kolanda ba image donc ya papa Nabiso, papa Léonard Makombo siko azali ko pema na vraiment na kimia nyoso tout. Donc vraiment tous allez ko en profiter pour na ko remerciement na biso na batu nyoso tout basungaki biso basungaki Doudou Swami Doudoulé na o et elle qui vraiment une fois de plus bah merci et belé na bino nyoso tout bosungaki Doudou. Donc vraiment to souhaiter kaka papa Nabiso paix à son âme. Donc avant to banda ba remerciement tous allez vraiment ko pesa mbote présent il y a UDPS UD-France monsieur Chim donc oyo azali na mikolo en séjour na mboka na biso moko azali kuna na Kisasa pona makambo kaka ya misala na ye na compte ya UDPS donc tozo souhaiter bon retour stango rozongi la biso à Salamusala nae malamu donc 5 minutes Clébois original ezali na simanae donc président Chim donc bah séjour malamu Musala Pay Eleka malamu. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Car soki na komi na suka émission na biso donc na pesa rambote na base donc na base eza vraiment partout dans le monde grâce à la magie d'internet donc vraiment base il faut qu'on remercie Kango boyebika na bandaka na honorable député de boulonnable Ziko Mayele merci à trop na nyo surtout au salaka po na mboka pe na 5 minutes avec César Ngadi. Na keisiko na Île-de-France awa na 92 na Boulogne Billancourt pour na repé sa sœur Mimi Bambote belé parce que yazali mulandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi. Na keisiko na Maghreb kuna na kati ya Tunisie pour na kopesa mbote na Guilain na Linda Pemba bango bavandisa masolo ya 5 minutes kuna na kati ya Tunis. Merci mingi na Guilain na Linda na staff na binonyo surtout au bozalaka na kati ya Tunis. Na keyi na kati ya Londres pour na repesa José Prof à l'empereur qui simbi premier ba mbote belé na kati ya Londres. So nazaka na kati ya Londres na repesa José Kanwa qui kakamene ba mbote ebelé ye azali mutu avanisa masolo ya 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati Amérique pour na repesa Didier Kandolo ba mbote belé po ye azali molandi munene kuna na kati Amérique ya 5 minutes avec César Ngadi. Na kosukisa na kati ya Bruxelles kuna na kati ya Lola pour na repesa Lolo Munongo ba mbote ebelé azali muninga ya Doudou Swami Doudoulé. Donc vraiment merci ebelé na batu oyo nyoso tout balandaka 5 minutes avec César Ngadi na ba oyo benga kate donc na yebi ke bolanda ba misusu bazalaka na courage ya ko benga te ou bien ko komate. Donc bino nyoso tout bozali na kati il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Yalolo Swami et derrière la caméra Doudou Swami Doudoulé. Nous allons donc nous retrouver comme je dis tout à l'heure dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 2020 Kanambe vraiment toko biki ça a été à cause ma solo na mponchu ton na dikosi. À très bientôt. Clébo original.